Ok, reste, ok, vous pensez. Laissez l'espace, d'accord, il est. S'il vous plaît, merci de rentrer à vos places, s'il vous plaît. Des journalistes, merci. S'invitez de réciter la droite. DJ, j'aime ça musique. Veuillez regagner vos places, s'il vous plaît. Nous sommes à la visite à la vidéo. Voilà, papa, la maille, maman, elle va les faire, elle va le balayer. Elle a remis de la baïa. Elle a remis de la baïa. Elle a remis de la baïa. Ministre de la Culture, ministre de la Santé à Zalima. Représentant à quel niveau la Zalima. C'est qui peut continuer de combien les aéronautes pour mener et donner à Salimani, nous, c'est que faire la route de Les amis, officiel Bazawa, bata la bisoto, bata. Maman, viens au voyage, on a surprise. Maman, t'as surprise au salut biso. Maman, t'as surprise. Maman, t'as surprise au salut biso. Merci, maman. Merci. Merci, maman. Maman, merci. Merci, maman. Maman, merci. Abi gilet si sombelanga pareil. Moi na uti ko ya auti ko memela ya pareil wana ya konika babiloko banini abi moni bana nga ndenge bako yambanga. Donc eza pasi mingi na famille nanga. Donc azalaki ange mama chako na kata libota na ngai. Eza kaka na famille na été, eza kaka na famille na ya théâtre té. Pona batu nyonso en tout cas mama chako na yebité ba o ba vraiment. Pona ngai na kopesa et bravo bravo bravo. Je t'aime maman chako. Voilà, merci beaucoup. Merci. On applaudit très 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 fort, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous ne pleurons seulement pas. Maman Chako a été pour nous ce qu'elle a été pour nous, ses collègues, ce qu'elle a été pour ses fanatiques et ce qu'elle a été pour ses membres de ses amis. La Sengi Nabino, de ça, le rôle à Luca.
soit Bofukami, soit Bokei Nasima Kuna. Merci. S'il vous plaît, soyez tolérants. Pas de cris bizarres, s'il vous plaît. Il ne faut pas vexer les amis. Mesdemoiselles, voilà. Oui, Zali, Lutre et Sengeli, Batouba Monata, Batouba Zolobao, et ça bien. Ok. Alors nous allons continuer avec les témoignages. Bon, vous allez nous excuser, on ne va pas prendre tout le monde. N'avez que Batoubaza est belé, Batika un mauvais souvenir, il y a maman chapeau, mais tout ça vraiment, compte tenu à temps, on ne va pas prendre tout le monde. Tobengi Ndeko Shaba Moskovitch, oyo azali parmi bato bayambaki maman chapeau na mosala, aya kopesa sa témoignage na ye. Monsieur Shaba, s'il vous plaît. Soit beaucoup d'amis, soit beaucoup de s'il vous plaît. Bon, ça, moi, c'est sur la Chaki, c'est difficile parce que chaque on arrête la famille, papa n'a pas tellement sévère, mais c'est difficile, chacun sur la théâtre. Mais ngai n'accompagne qui inga tokende ki pas kota la papa ba Jackie na dodo manaba inga essayer qui convaincre papa mais papa ça est un peu difficile mais après ça il va condition na ye a bien ça leki na yo faut encadrer bien inga assurer que na ko encadrer et chaque répétition na ba na ticket nanda. Tout à l'heure, chaque répétition sont aussi ici, il y a mon gazo, tout à l'heure qui le dit à Jackie, Tinanda. Et pièce à l'Ibosso, spectacle à l'Ibosso, ou à Joaquin, Jackie, spectacle moko, il y a pas expression. À Joaquin comme Maman Mapassa, Ngana Laki comme Banjimo, ou Yazaï Kobota. Mais, quand ça a Banabasi, Azaï qu'on joue double rôle. Personnage mi balé azaki maman oya boti biso ba mapasa mais tanga na koli mapasa na koli fallait na bala donc nazaki ko bala ye oyo ya bota kingai donc vraiment chaque a été qui biso makasi na moment wana pendant que tozaki na ba tourner na ba campus na ba institut supérieur vraiment essayer de donner vraiment parce que azaki l'air wana ça peut autant à autant dans centre féminin Mamobut. Ce qu'on a dit pour directement à une répétition, après répétition, vraiment, c'était vraiment l'élo. Nous avons bien maman, bon, il faut faire bien maman coco. Azali na maman coco, on abandonné. Et puis, l'élo Jackie, au sali, au Kofi jour où ils allaient qui jour anniversaire, le 15 juin. Jackie n'a pas seulement que Jackie. Et puis, le spectacle, on a utilisé la caméra chaque olivier, le banini, ma passe. Et puis, l'air par journaux, il s'agit de commentaire, il y a un spectacle, on a. Et tout le monde, papa, par journaux, on a papa, c'est pareil, parce que papa n'a pas encore donné chaque. Et après, c'est qui va dans les bacons de chaque. Donc, papa n'a pas donné chaque. C'est pareil, ma casse, il s'agit d'honneur à mener dans le combo en chaque. Vraiment. Jackie, réponse en paix. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour Maman Chapeau à travers ce témoignage? Merci beaucoup. Alors, on va prendre... Adabengi, le président Siko Nganoufa. Alors, Tobandi, la président Nganoufa, et puis Torosouk Salamamo Alinga, on a clôturé la série. Pendant 1 minute, Naïbi, que vous avez vraiment vécu avec elle, mais elle se trouve sa synthèse vraiment, compte tenu il y a contrainte, il y a temps. Merci pour témoignage au Naïmina Sala.
Il a interpellé les artistes comédiens. Il a parlé de la discipline qu'avait Maman Chako. Non, Simon. Suite, il y a arrivé tardif dans un spectacle Moko. Na suspenda qui est à partir de Brazzaville. Pour Nazalaki, directeur artistique et financier de Kondo. Na kangi na mbongo na ye. Na ye kufutile ya muna Kinshasa. Elle était restée là, soumise. Jour il a levé à suspension na ye. Na PC caché na ye. 6 mois après. 6 mois après. Nakanga Kinambongo, na péninsule. Abinangai, merci papa. Oyo ekopé sanga makasi, na continuer ça. Est-ce que vous, là, Bokoko Karosala eloko oyo mama oyo lelo atiki biso, pour être lobby, pour mériter ba honneur oyo a mérité lelo? Sans l'ordre, sans la discipline na musala na biso, kokende liboso eza passe. Merci. Merci beaucoup, Président Galoufa. Tobeteli Maman Chako Maboko Makasi. Alors, Maman Linga Azali prête pour te ressources à l'aïe. Et elle va témoigner. Chako, atana leli, atana seli. Donc il a souki. Yomoko ebindenge bandoza, surtout kutani bisombala. Yoko pozo elo kinenda kindeni. Ngabi teno ko tikana kindeni onda. Albi atovanda no buke. Osela nanga tamwanga ngai na Thomson Tolia. Ko lamba na lingondo. Ngabi okonyoko langa bopona. Tango mabele lisi akufaki na ke ko kanga. Na lobi ale kota na se. Baso simba Chako na maboko. Moshe bacho pression aussi. Maman Lingati. Baba ngana Chako moni Chako alaki mutumali abandoli nga bozo bate surtout makamba musala te ya abandoli nga makamba bozo bate omota mususu yemo kafana motema mukuse asiki nga bisoko siki osana yo sana ko nga le misaka so sana ko nga fundo nga bi ofunda nga epanana nga bi boli kambote to bandoza na biso bien na ba mari pendu to eto tozala na problème moko ezate omonika basani soki eza place moko etutanaka nde tozalaki me tozalaki bomoko tobanda olinga mosala na biso respect ya air yango nomoni tolandaka ndenge toza bo tolandaka mosala na biso na ndenge ya bien mpe nazofélicité bana yango banzondingere batiki Mama Chako te kolala kuna kovanda kozala na ye bien kwa bayebi bien fe na ye bino moko bozomona nde tozali ya papa mosumu eza na bato nyonso baali wana epuis lisusu na remercier badélégation oyo eye pourquoi fondation Mireille esalisi biso mama Dani na remercier ye kwa batiki biso te merci mpe na remercier bino bajournaliste pour les funérailles de celle qui était pour nous notre sœur, notre mère, notre amie. Nous voulons tous ensemble, sa famille, ses amis, ainsi que ses collègues de travail, lui dire adieu. La Bible dans l'Ecclésiaste déclare qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Ouais, merci. Bon, tokumisi Nzambe d'abord na mokolo lelo.
matanga ezibiso mais loni na roloba toza ba artiste mais to les livrement na ba organisation de to salaka yango salité parce que mingi biso ba artiste to zonga moi sima parce que famille ba mema na ba sentiment na ba intérêt privé na bango na ba chaka Congo wana parce que un mois yango na mama biso banda to lelaka to lala libanda lelo za mokolo suka to ke etika ye na ndako na ye ya suka donc ko soit bitumba zate parce que azaki maman moko bien soit na kité ranking te na batu biso zo lila ina boto sinyoso ngao naza témoignage na ye moi ba conseil belé na jouer na ye moi mingi film nozo leka na TV invitanga le la principale pana ye considération wana naza na yango na bandi ko lila na ye uta mokolo na kufaki kino lelo donc Nzambe yamba molimo na ye que son nom repose en paix tozo lila to ke no tika eti na isika na ye asuka tozali marge ba makambo ezanga raté na isika batu bazali ndenge zala kaka mutala mutazana ndenge bon mukolo suka ezaki kana tournage bon moto sekaki nazo tourner pa na ye na bandal kaka no il y a pas longtemps maman sali un mois ngo banda kufi il y a pas longtemps ezaki ba maladi mota kota ba hôpital et tout consort non ezaka ke ndenge makambo ekomaka maman mine déranger tout ça l'hôpital ndenge ememi donc c'est un peu ça eza ya ko lobaku tuté parce que toza batu likambaliwa tokoki komandola ngo ndenge ni nzambe mutaye baka esika tokendaka ndenge pe kamataka batu donc comme sous ces ate biso zaka ba collecte olela ye mais toza vraiment na ba regret makasi parce que famille ba pesa biso ba artiste valeur wana te tolela lolenge tolela kabatala ke ba non suite à comporter non biso to saka loko te to collaborer ki debi na bango na famille et famille batala ki ba part na bango na bandeko chaka Congo bandeko je babino ba 50% intérêt on nous toza na besoin na te parce que mbongo mutapesi par na ye ya matanga et mona na miso famille na miso batu mutu mota ko kolongola ngo abata mango alors na minute so tant to tika ndeko yebsanga bongo bino famille après biso zaka ba collègue bozana pour ça na biso to poussa na pembe na bino non or c'est la famille hein nous sommes on a mais bobomi relation moko na ba artiste pour rien on ndeko na bino zaki malamu na batu azaki na problème te to wele loko moko te mais bango batali intérêt privé na bango basa la division na ba artiste donc ya rolobeza te tozo que notika ina ndako na sika donc voilà on est là. Awa tozo continuer toujours toza na la quinoise tokutani sikoyo na papa Muselu aza comédien oyo batu ebele bayebi ndenge a changeaka to rondimate mais yeyo tokutani na ye oyo abanana ba vinga dos donc ami ngade na ngados ve Muselu mbote avec disparition ya mama Shako esali ondengini senga bina passe makasi passe ebunga koyoka mninga bozali na ye akoti ata hôpital boki notala ye ki abeli no bia ati anyokwami nzambe a voyager nzambe zo molimo na ye apema na kilomètre ya brisque ka ofandika abwe bosoye na mutule msusu après 2 jours babiso babike intel akufi pasi wana sara nene yango ne senga pe en plus pasi wana eyeko kutanga na morgue ya mabanga tukene obimisa corps ya bokilo na vandi toze la kole bima ba fimo ba vanel boso na monika ba su téléphone oh masha ba kufi sange baye bake muto masolo va na sima bango mosko ba ke oh mais pas Muselu ye to va na na sima e bitende o pa Muselu masha ba kufunga bi ah tukana ebite
na kota na téléphone na kota bo effectivement na moni na site na biso ba publier ngabi oui akufi solo. Voilà, lelo bien mamambo leki nyonso abino na famille na nini tout mais pour s'en sortir quand même. Conseil nini okopesa na famille pour lobby artiste msusu ko komela epe et se répéter que ndenge famille ya mama Shako na abino ndenge leki. Bon, eloko wana nga moko bon moye pena lo bango za te poye moko ya Jackie ava kufa abanda lo bango avec awelo bande ngabi ke ngaso na kufi po mitu msa minote baninde ko nga ba artiste comédien nde mutu ba kundanga mais liloba oya lobaka tant komi to sel yango te famille ba komi ko wela to ebite so ba wela ba mona ondeke biso ba comédien to msa mbongo ya ebele to lia mbongo ko ba désordre bazo kale mbongo to alite to bloquer nanu to jana yabo et mais organisation ya biso ba artiste comédien so na nani na biso ya président biso masumu NTPC organisation mutu c'est seulement déjà que to go kunda pe mutu mais la ministre biso ya culture a avec to zana pour voyager tango yé pe sunde mutu ayi go mo temps a poussé na intervention ba gouverneur ba koti ni ba yo fixer date ya lelo pour ceux qui ayi la famille to ngato gena bango mbutu de éviter ceux qui balinga nini mais quand même nzamba sali grâce de bimisiko lelo to no kunda ya na biso ndako na ye ya suka apema na kimia. Comment on a mama Shako ya suka mona na ine journée quand asuka mona na mama Shako ya suka do kutanika na ba mea do kutanika na ba meka do kutanika peka na vendi stade ngana uti rep ya biso yeye na tournage to le to kutamoni nga kutabeni shera moto boxa bonde ngabi mona 13 ans ngana o boxa te na uti ku rep na za na tournage to tourner mais na uzana besoin na yo oya usala nga intervention ya nini mona bana sira ngapite problème ezate wana ezanda kuna ngana ya mbala na oya de kumona na suka ya wana tumbote na papa nanga. Ouais, bonjour. Disparition ya mama Shako et Saliondene. Ça va passer dozaki na ye tonné ko sekane ya kufi. C'est ça. Mais lelo sikoyo na batu nyonso bazolanda yo. Eza na monde entier na chaîne na biso na RTNCD okoki koloba na bango nini po lelo artiste ndenge salami na matanga mama Shako bino na famille bato bakoma mona ngo ndire exemple moko ya mabe yo lokola leader okoloba nini na bato nyonso bazolanda. Mais to na moga to moni ke non na famille na ba artiste to sangani ensemble to zoli na mama Shako. Voilà. Donc il y a pas de querelle ici au to moni on a ratama ya mort. On a dit que non c'est les bonnes conditions surtout si to kei directement en place des artistes après place des artistes to kutanina na cimetière. Donc il y a pas de querelle ici. Et d'ailleurs mais vous mettez là support il y a ba organisation nini ko sala pour moi problème tout dans temps Covid-19 mais on avait un confinement pour la repasser espace et ça la 50 pour le gouvernement et kota mango pour passer no temps ya ko la madai na bino poko maka bébé nous na manque et que maman va kunda mais Dieu merci ba continuer passer sur espace moi quelques minutes pour tourner la maman Shako pour que kunda c'est bien moi j'ai aimé la famille baza très bien na ba comédien tout en communication c'est très bien. Mais président, une question. Il n'y a pas longtemps, on a parlé de l'assistance des artistes au Basali pour ma maman Shako. Mais membre de la famille à maman Shako Lobby, assistance Ninyango. Apparemment, vous n'avez pas assisté à une grande partie. Mais non, moni toujours dans la famille. Moutouma ça la rap on a rencontré des marins. Incrédible bazanga. Incrédible bazanga raté. Donc maman Shako kofaki ba discussion comme que beli ko swana mbongo nini bo et ça la ka bon début. Tu sais que fin koka il y a un temps pour ma ramener il y a un temps mais si a to comme le et bimité c'est bimi artiste ba yete famille to les ensemble été c'est ça na matanga il y a toujours des querelles à la kabat so na kabat mais à la fin ba yo kana bango toujours moi je ne veux pas comme maman Shako ça il compte tous les dans de bonnes conditions bitumbe za la té kozoke za la té toke calmement tokuni maman Shako tozongi bandako na biso ce qui passe par le boyo bavana bio tozongi bandako na biso to lider maman Shako tokundie c'est fini tu as sur polémique na internet
oh maintenant ici liboto le sous ah toi sur matin monsieur papa Kadio Mbakoufi tout ce qui peut dans papa Kadio monenga Koufi et vous allez payer artiste et toi assister pe famille naé pour ça attention à Koufi mambe maga ebele donc c'est un peu ça mais c'est quoi lelo ba artiste bino bato botikali message ni ko passer na ba famille na bino pour eya ko tia mal à l'aise sous na corporation ya ba artiste un jour parce qu'on dit aussi que la mort nous enseigne. Qu'est-ce que la mort de Maman Chako vous enseigne? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, je ne peux pas dire ça à la télé, mais tout ça va bien, l'artiste, tout ça va bien, tout ça va bolingo. Et ça va très bien. Pour ceux qui ont pas polémique, moi, je suis de nature, je n'ai pas d'émission. Dans les campagnes, émission, on a une polémique, c'est une émission polémique. Non, moi, je n'aime pas ça. Mais même, on a fini, on a dit, ça, on a dit, yo mon rôle, donc moi, je suis comme ça. Donc, on attend les gars, on a l'écran, c'est que j'ai un message à donner. Si je n'ai pas de message, pas de gars, les gars, on va mettre les bakou, comme ça, on va mettre les bakou, et une polémique. Pour rien. Donc, c'est ça. Tout ça, on a maîtrise, tout ça, on a bolingo, tout ça, bolingo, intérieur, et extérieur, tout ça, on a mbebo, mais on a thème, donc c'est un peu ça, c'est la famille, biso, tout ça, bandeko, tout ça, famille Maman Chako, na bartisa comme Toyo, même la famille na biso, comme on appelle Batou Moussoussou, Zamba Sunga, biso, tout ça, en bon terme, organisation, elle est très bien, des Arna biso et Kende Liboso, donc c'est un peu ça. Il y a une autre question, à ce qui concerne messieurs. Un monsieur, un artiste, il y a un groupe, il y a Mouyombe Gauche. Il est sérieusement malade. Pour l'instant, Bazo déploré, Babu, ata artiste moroté à qui côté là. Il y a mon président et mon nom à l'objet d'écran. À quel hôtel a été une fois car à quel hôtel a été dans l'hôpital, si le basala qui était donc et bon Bazo, on m'a promis à Ranine. L'artiste est nios total, l'aime soudé mon côté. L'aime soudé par rapport à lui, l'aime soudé à Modéro. L'aime sur Papoli comme l'aime sur Massa, c'est un mon artiste, c'est un acteur par cœur mon côté. Il faut tout ça va part des choses. Au moins l'artiste est mon monté. Moi je me ça grand. Nous on a OK mon émission na telle année émission habité non. À la vice-président groupe n'a déjà longwa pendant une année. On va reprendre. Biso peut être émission de on a ramené ba photo bimina ba Facebook, ba WhatsApp, ne to monika photo. On to bela. Pour avoir des nature na ngama théâtre mingité mais na ndo ka ki na théâtre o abeli. Tant mo photo. Non non pas mon c'est bon. Mais il y a un président qui a un groupe qui est hôpital. Hôpital qui est maman livre il bien. Alors nous avons bien abimi, on a santé. Mais ils ne pas comprendre que nous avons des bongo. Nous avons sungaye, nous avons passé ECS. Batu batu bonté pas malamu. Bako sunga pe kaka abika po mutso dans la bonne santé des arabiens. Nous avons sungaye, nous avons fait mingi parce que c'est pas très bien. Donc c'est un peu ça. Ouais, merci beaucoup. Tojoanaye, tozalana maman. Voilà quoi. Moi je me souviens, tu invité à Yekala, Yena président sans souci. On est allé à début à groupe nanga. Ils allé en 2005. Maman Yena sans souci, biso tout est au banda na télévision. Malgré qu'il grandeur na bango, bandimaka koya ko jouer na groupe na biso Sinar. Alors banda wana to garda ba bon souvenir na maman. Et plus grand souvenir na yezalaka une fois, on travaillait avec un ministre, Maj Kisimba. Qui a affaires foncières à l'époque. Alors Maj Kisimba, tellement tu travaillais quand il y a qui a Pambola Bisso na ba parcelle. Le même jour, Batika Kinga. Mais Maman Chako Binga bienvenue aux Zangate Yaka Noki parce que tu as telle place le même jour ba kopesa ba mapang et na Yaka Mbango. Donc ceux qui n'ont les deux ils ont le cadeau. Il y a maman wana parce que ceux qui na y a benga ngate na ngape na ibate. Donc je partage vraiment donc j'ai de bons souvenirs à maman et azalaka mutaba génération nyonso. Azala bato génération na ya cool. Akiti na génération na biso aza cool. Na ba génération yé lelo abana bazala toujours bien na bango. Donc merci beaucoup pour ça. Asbel, Lissuminguya, avancez s'il vous plaît. Banamouya. Voilà, là c'était l'union sacrée des artistes. Là c'est Lissungi, Nguya, Mwangazo Théâtre, Iska Maman Chako Bandaki, Mwangazo, Docteur Mugizo.
Docteur Mugizo, Major Bissadidi, ce sont les amis de Mwangazo. Totomboli nzoto ya mama na biso. Tokende ko tika ye sika ya bopemi. Tosambela nani? Allo DJ. Alléluia. Alléluia. Ce que vous allez vous en appeler, c'est le moment de dire merci à Dieu. C'est le moment de dire le Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit, oh, nous sommes à Koumissa aux âmes. Le colonel Kouti la matin, le chaque pierre. Alors, dans le personnel du sol, c'est Koumissa aux âmes. Peut-être les gars qui maman chaque côté, maman chaque. Azala qui kaka, maman te, mais elle était devenue. Maman chaque, akuma mosali na nzambe, akuma ki mosali na nzambe na makolo ya mosali na nzambe, le révérend Dayo Samuel, na église fine. Alors, ce matin, comme la Bible dit ceci, dans toutes choses, jusqu'au cimetière, de là jusqu'à la maison, et je pleure, Seigneur, cette manifestation dans le sang de Jésus, le sang qui parle mieux que les condamnations. Ton sang, Seigneur, sur chacun de nous, pendant ce deuil, c'est la protection, et c'est là, au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci incomparable pour l'accomplissement de ta parole. Merci, Papa, pour ta main puissante. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie. Merci beaucoup. Excellence, chers amis artistes, toza kotombola nzoto ya Noé, nasangi te Marie s'il vous plaît, bokata ba interview, tobetela maman Chako maboko otanga. Bravo! Bon. Maman Chako,
Attention. Sanité